www.potonapoto 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 www.potonapoto. Merci na balandi na sotu bolandaka biso na site na bino obolinga makasi site ekanga masolo site ya makasi www.potonapoto site ya ye moko le grand boss ya solo la mindovo ma boss nanga na peso bambote bele bazua bazanga bilenge lengeza se moko na www.com Potonapoto site à Makasi vraiment sans oublier na Bosante cordon ya solo Adam Suluzolo Mobala Pembe na Bosante yemoko mère Flossi la belle place aux animaux thème ya journaliste du Seigneur na peso bambote belé na Bosante yemoko vraiment beauté image à ba beauté talaka pour bombo sinta des coups de jambes bien chargés na zalaboué et ça pour na beauté image vraiment na peso bambote belé na Bosante lé à Poutou quand ngezana nango nyoso na facilité tozolia na facilité tozobonga na facilité tokotaka toujours kana facilité lelo oyo nazanga moko te na plateau nanga nazana ba invité na ngai vraiment yaye moko président Kader alobi lelo oyo azaya kolemba atineninga ba ilema tozo partager na bango pour le moment papa nanga bonjour. Ouais, bonjour mère nanga vraiment tara de courte jambe vraiment quoi donc na sepeli comme on a donc yango wana quoi. Ah oui, ça va, merci bien. Personne Izanini, Nabato, nous surtout Bazolanda, on a site Nepso Potonapoto. Ouais, donc merci d'abord pour la parole. On a rappelé que nous sommes sur Bossani Champagne, donc l'artiste Champagne, c'est lui qui a vu les fils, a vu les pères. Donc il y a des caractères qui sont là qui ne papa bien dans le cas, Mikolo, dans le trop, Natiki dans le bas. Ban a beaucoup de PC. Après, tout ça, il y a papa. Et ensuite, il y a Tarama Sanga, je t'aime. Donc, il y a quoi? Donc, il y a ce retour, tu réponds à la facilité. Ah oui, ça va, merci bien. Quand des alangonio sont na facilité na plateau na biso tozanga mon côté toza déjà et belé vraiment makasi yango na zapena papa na nga je t'aime quand des balobi je t'aime bonjour. Oui, bonjour grand prêtre mère. Donc nabi ki na minute on na suis parole boye ba tout ba sepeli pour baby ki o bébé na bango masa na bango petit na bango vieux na bango donc bébé na bango balingaka tout bébé je t'aime yodo ça dit ki nabi baza ko sepela na palais donc Serge mal à l'aise na minute o baza ko sepela na bandal na ko sotende je t'aime azumiko donc baby ki mamba bien ça. Ah oui, ça va, merci bien. Quand tu as biso toujours na site na biso Potonapoto ya yemoko les grands bons sans oublier on a beau sanité yemoko ma Dorcas création ba Dorcas vraiment pour toi kangi ba bijou fantaisie na Paris za Dorcas création Big Sandra Mokolo place aux alliés vraiment na peso bambote belé kandingi zala nango to beau sanité lelo oyo kandi zala nango vraiment na beau sanité kandi na luba nanga ma bombo c'était des coups de jambes bien chargés. Je t'aime. Ah oui, ça va, merci bien. Je t'aime nani ko tuna mino elo moko. Lelo komo na bino eza isengo. Lelo o na solana papa na bino papi Kader to solana e na tuna e. Ah oui. Na tuna e elo mona bi lelo oyo soki bana na yo balingi basala théâtre papi Kader. Okoboya to okondima. A répondre kinga que jamais de ma vie bananga bakoko sala théâtre na ebité ezo mona ke lokola bandi bakosala théâtre te c'est que bin mozo perdre ba na bino pour rien po ya yemo ko bana aboy pona yo vraiment contredinga na makambo na solo non ce que mon papa baki bongo zaponae théâtre auto salaka ezama beti eza bien eza musala bato batangaka dans ce temps là tout ça musalo te pour ça ata balaki so ata yesu mo akiti apeso bina makambo so za ma elete o sala ngo bien te donc pour ngande tinga champagne bonga penso mo nga sa théâtre pe na olinga te pour mutema mabeza na monde théâtre o ya TV ozo edete est-ce que balinga rote ya solo ah mais bimisa bango na poisson misa bango na poisson na site na biso Potonapoto misa bango na poisson ngande mna lo bano c'est lui qui a fait le père fait le fils donc nga no champagne dans la bouche ya papi Kader
ozo comprendre ba ke balinga raté dernièrement ça la pe kana banda kana ole kana vraiment na ka ba otanga les coups de jambe trop yé asala oni mona ba vraiment mais mona tanga kombo ezate pour ça tanga ça mabe. Ah oui, merci na sisite na zozongela vraiment quand des ala nango papa nanga masino taka ba sourire ozo bimisa. Lelo ton président amino loba ki bongo pona yo. Omona ngondeni. Ozo mo ate ke vina yo, ozo ke na vie ozo sale pa na ye mais ye moko bana na bi jamais plus jamais. Moi te ko so perdre temps na yo le ke ko luka musala mususu yo ko sala théâtre papa Kader. Tilo alboso na répondre non ça dit ki wana za opinion ya papi Kader. Ça dit les opinions ça n'engage que papi Kader. Ngape opinion n'engage qui ngaso na opesa raison. Ana ba raison o ezaki so tourner po ani mwana ko sa théâtre. Ana ba raison o opesa. Donc ngapende na sabu na kolinga te mwana ngasa musala o. Oh, yo musala ozo sala mwana ko sa monter po nani. Donc so en sala monter po nani. Ça dit ba réalité o biso to okuta na ngona monde oyo. Dans na kondi mateke bana ngaba souffrir. Et alors mo boye mo Kader azo sa biso ye papa o anyo kwa déjà. Pona bana na kolinga te bani banyoko masadinga na nyoko mapona bango bana ngafa batanga banchiki basala ba msusu donc sala théâtre penda na olinga pete po so tuni raison zaka mingi ka kimutema mabeza ça va to boy te babi partout na monde quand des alano kimutema mabe ezali quand de wuti koloba champagne ke batebele balinganga te balobi ke na lekaka fier na ebite fier na nga na sela ngonzami na sela ngo mutusute ritinza ou vraiment yema car ya banka ebinga malamu na habité vraiment quand ndenge za lango ceux qui na tellement ritinza au car ya banque vraiment aibinga bien aibinga bombo senta des couchants bien chargés na za ka fier na batute lelo oyo bozo mo entende bozo ba boko kimisa batu ko sa théâtre kimisa batu. Oui, pour nous que théâtre ezamabe, théâtre eza kimute amabe. Na kata banda kuna mapang to vonda kimute amabe zali. Siko pour na bino théâtre ezamabe. Wonte bozo kimisa ba mutu za na envie ya koya kokota manzango akozonga mwasi mapo bino bike mabe zali. Boko yebisanga mabe na ngo ezani botangela ngata moko to misato bino boyebi. Neti pona ngai. Na conseiller batu obalinga ba sa théâtre ba yate. Kwani? No ba koti na onte ba yate. Pour monde théâtre ya TV ka na beza mutema mabe. Yebisanga mutu bokutana ti donc même zela te nini te yo lekino na TV ya teloka garçon na raye garçon na bunda rabatu nesi mikolo papa na Kader lingi na benga succès ya monde aleka ata même ata nzela moko te ba l'autre là wana mais bino bozala ka boye so Nathalie vraiment bien bozala ka boye so Nathalie parcours na yo ya théâtre au bandai pa Kader te lelo oyo boye et pas ya Kader mais bokombanga do ebiti te donc ça dit nga na monde théâtre donc nga na wuti na monde ndule sap après balé donc na beti na sali mambutu boss nanga la mine vraiment yo kalikambo vraiment boss nanga yo kalikambo yo vraiment yo ozaki na musicien lelo oyo ozalaki na musicien ozaki no mutabila mbaka ndenge zala nango lelo oye na monde théâtre na jogo lisusu oye papa Kader siko elo ni pusaki yo ça dit na kolo bapenda ki so nga mona comprendre penda ki mona za musana ngati musana nga yango nyoso tweza musana ngande yango théâtre donc na bandi pe théâtre na nga na groupe mote ka papa Kader donc na place moko teki na na leka so na ndinga ba jeune nan kuté donc na bandi musana nga pe na zana ka mais tango yaki musala théâtre tatano na mama na baboya kyango so baboya ki oui baboya kyango nyoso musana nyoso tuna bando saleza bali eza musique surtout ko musique siko baboya kyango oui lokola baboya kyango osala kango pona nito yemuneki musala théâtre kandi bozolba ki eza mabe bino batu bozolba ngana lobiti eza mabe boboya comprendre ti musala théâtre kutu eza ku mabe te surtout changer son maloba non surtout bien eza mabe eza c'est trop dit mabe c'est trop dit mais ça dit to bi ke ba réalité to kuta na ana musala o donc yango e pousser tam su ngana boya mwana ngasala théâtre on comprend mais to bi te ke théâtre eza mabe ko théâtre ya musalat yango lelo to mona ba papa belé ba papa na biso ba elombe ba papa na biso ba masumu ba tilelo ba papa na biso bazaka na musala o ozomona ba otangisa bana ba olesa ba famille na ba nkana bulo o et puis musala o so eza musala bazoba na limite ke université nango linga ezala ça dit ya musala bata mayele po sala théâtre o eza musala bata mayele so za na mayele te o sala ngote donc eza mabete mais ba réalité nde to okuta nango oyo yango ndesa ke nga na ko tsa mwana nga te na ko ndima te asa musala oyo so ba réalité ngo bozotanga te bozoloba ka kimute ya mabe kutu na ba église na bandako bandeko bazoyoka te pona kimute ya mabe ezala nango kande ezala nango vraiment na bo sanité ndenge vraiment yemoko vraiment le ya putu place ozana peso mambote bele papa na ngai to qui n'est pas etozonge pa yo pe mbanga critique pe balobi yo ndongo zawana
ndengo za wana ozake proche ya ye moko Kader pour muta kota il faut yo moke nde bala ke mbeka na kolo suko pourquoi bingo ko sabat ba mbeka na kolo les courtes jambes ata mo vraiment ngai pe na sali nini ozo takinga makasi bona sali nini nataki ote na lobi oyo lobama mbeka na kolo nini mbeka na kolo ezali que soki mutu aye na groupe pour akota il faut bobima naye yo sala ngobongo basala bongo tongo ya na nini siso nini na bosana jamais basala ngai na zoloba oyo elobama pe elobama na monde entier donc c'est que basala na ntango ya ka na musala na yo on l'équipe pas na ebike père na Adams dans c'est que Adams ça loko Adams jamais kokosa eloko ana mabuyemo makonde azana cordon nga solo jamais asalango musana biso makambani sala te mais na monde ya théâtre ezosala ma trop pona nini non makamwa esala maka wana toko bomba ngote ezala ba groupe o basala rango ndeti robini pendant attends ba groupe te mais ça ba groupe o basala ngoto yebi ke no groupe ça pour tout le monde kuta na pena banzela pe mungi mais fi o jouer na groupe o mais yeba ça moi va 20 personnes oui mbali na pena mais pendant biso dans temps na te biso dans la discipline moi biso mo so koti penako pour pas na yemo na papa za na te so yo sala ngo bani boni le temps ça va bêtise zona mba mo carrément wali banda donc biso plus que vainqueur papi Kader lingenda ils la raté et ko tika ko zara jamais komoni défaut zanini biso na kata groupe na biso président biso na PD boloba bala poto partout monde entier bobi ke Kader za PD ko ye asala ngona ndeni so ya sala ngote biso to sala ngona ndeni et puis le monde loba biso to na statut na biso règlement d'ordre ezali ça dit mibeko ndeka kalikolo yo mo pena ke so sali mbeba o mo pena ke mibeko ndeka ngao muta kangao ku te mibeko donc bat basala kama mwana bazame yana batu misusu fo butala kapena ke na ndimité do lisolo o kobeta ngo kuté so vandisi ba artiste o ba leka to pa na biso za na groupe msusu po muta jouer artiste principal faut ba leka na président bazé belé non mais ndeti président no se ka leka na ba film so ba mbeka muta za PD o leka na ba film mbeka ndeni ya makamba solo au moins te que si na so poto na poto mo bazo kamwa makambo oloba bon mambo na oloba bana poto monde entier partout ba bi ke Kader za PD siko na bomba nini mais à pouvoir que nani na cosité mais approuver mon que à sa PDT le ba songa na zo kosa mais oui te approuver bango ke ye à sa PDT bo contredire makam na oloba non à sa PDT nde bat bakanisaka ça dit tina expliquant on peut tourner ba mission ezaka ki babilo msusu au moins on doit approcher yo garder ki yo yango comme ça PD mingi ba fille na biso comme ça PD pour yango wana kande to lobana biso manga bombo de coup jam bien chargé na lobana ngal kam na banga ngate pour na za nga bankité yango wana papi Kader auti ko pouvoir batuke azaka PDT asali oyo nzamba lobaki ke mwasi na mbali basangana bo contredire makambo ngana olo non toko contredire yo te ça dit na pesi mama biso mbote mère abupia ça dit que maman biso mbote place avandi place azali na minchola nda biso ça dit que papi Kader aza papa taka papa zo kamba bane belé boye faut maman pas ala rappeler donc maman bupia déjà ça zali donc na pesi mbote quoi approuver bango penda approuver bango comment maman ezali maman abu pia ou quoi maman yenda clôture maman abu mais kombo na ye bilondo boyeba ponga na yebi ke kandi bobi abu pia bobi ke makambo zo ke malé mais le kola wuti ko sala asali civil et tikande religieux en salte non c'est bien l'autre mais au sala asala l'autre mais au sala maman ma place au sali ba chance belé na pesi no mama mbote place les animaux libala bolamu na papi Kader papa nangai to qui ne pas tozonge pas lelo bozo travailler et pas papi Kader le bec moi ni jamais quand na uti koloba akwe ko sa musala théâtre jamais lelo bozo moi te que papi Kader azo ke liboso papi Kader azo bonga bino boza sima na boza na eloko moko te papi Kader aza bandaku papi Kader aza mituka bino bat boza sima ne bon eloko moto bozo moi te que olebo luka bino musala mususu bozo sala musala pa na ye mo mtabeba ne bakosa te moto zo utiliser bino yendo zani mon balance à la langue, le col à papi Kader. Mais on a papa na biso. Il était bien papa c'est biso bana. Ya solo? Oui, net ngana na bonga avant d'acheter. Na avant d'acheter papa na ngada tout dépendant na yi. Siko na ko la poane. Moi biso o da batana batana na onte o la ke loko non. Na tan na ngana okende. Nga monde TV ko banda na ngana banda papa na Kader.
donc nga komona nga boye champagne na bana na musique na animateur donc nga za animateur na za saper na uti makambo wana mais siko bino mibale vraiment ma omoni oyo bena ko ya kati ye nanga mwa kati toka bana ka boye prince o kabulika biso nga ngilima ya nunga no pardon nga nunga ngilima wana matete matete ba parler moko ba rankini nga na do nga kati to bana kala donc on est pardon championnat kata moni question opposée c'est bien ça dit loko eboma biso lelo ba toya lelo na monde a oyo eza yango on comprend tout ça qu'on envie trop moi lelo yo so ba expliquer yo on comprend que lelo n'est pas papi kader pas comme kader waza lelo so on doit expliquer ba réalité ndenga kembia souffrir tam sunga na olingango te on comprend tam sunga na bandi monde a ko bien na tambula tam susu na yebi na va na parler président après singa pe transport mais yo mo olingi kaka vino ka ofana na parler président aza pe na famille na ye yo wuti libanda famille susu yo mandi ozano ko boulete ki un jour ça la groupe na to sa mouvement yango non personne non exana si c'est non question na boso yango eloko ebomani ko envier ça dit mutam tunde to za bwenzamba pesa mutam to étoile na ye mutam to na tana ya ko bonga de so kader azui déjà c'est bon fona sepela on a za président na nga so ya za bien ngape na za bien pona kaya kolongwa wana eloko na obeta sete bana monde ntenga kutu oyo obetela nga suli solo yo longwa na ofunde pa président na nga so solo na ibaki bobe bana ela batu ba proposaka ba ya kapende belé ah oui ça va quand obi ke batu ba proposaka kanisa lelo soki producteur aye biso le bima ndenge za maboye ko papa na nga yo faut ça la groupe na yo talaboy olinga koza la sima papa na yo pona ebi ku batebele kutu babota ma papa wana botiye vraiment beka ke papa mais azonga koza la sima na ete akeko luka yefi pona yo olinga koza la sima ya papa na yo batwana baza batwana nga na je t'aime bébé na bino je t'aime ça dit que nga na comité je t'aime c'est goza je t'aime ma papi kader je t'aime ya batu tout ça dit wana mission balbarani dans rôle bani lo nzamba tindela biso kampo nzamba tikela biso mibeko mo ça dit bolingo nga mais message zaka ki bande ko nga na ko sabino te nga na comité do producteur o ya 20 minutes yo tam so proposer nga la to zo bouleke nga na longwa yeba ki nga na comité non na comme na niveau ça la groupe te ça dit ki na ko wela pété na zana na sima papi kader et le ça la nga passe loko yo so tane ba groupe lelo ba groupe tu Kinshasa au monde pena ki bana ba papa na bango mombo na ba mama na bango mombo mais ça la biso bien tout ça ba jeune biso na biso ba jeune mais to évoluer et ça la kata bo encourager biso boyel biso ba espoir kolongwa ndabo mona papa mo pakalingomba mo na kata groupe na biso plus que 20 to mama lingomba mo biso mama lingomba ba benga mama mo azate papa mo azate ça dit biso na biso ba jeune mais to kende bien to évoluer ça dit faut bo encourager biso donc et non ke boyela biso ba ranking mo bo ça dit ngaso boyelinga non na comité bandengo na nga ba producteur je t'aime yeyo non a communauté so na komi bo senti ke na komi donc na zana na sima kader na sima président na ngai na ebi ke nzamba osunga na okoma bo senti pe so na komi biso ngala longa plus que 20 so na longo siko plus que 20 na okende wapi nde na abwe à part plus que 20 na mona na nga groupe okete donc so na longo plus que 20 c'est que fona ça la groupe mais non na comme na tanate makambo zolo ba vankande zala on na site nemso poto na poto vraiment balungulango te zala vraiment place ma Didier Mayab ma lumière à Paris place aux na peso bambote belé champagne kande na lobana nga na za banki te na bimisa na nga vraiment lelo oyo kande balbake papi kade aza très rancunier bino bozawana pona ko matisaye bino bozawana pona ko courager mabe oyo yazo sala aza très rancunier na monde ya awa monde artistique na ebité contredit makamanga na oloba na seki vraiment dans na limité papa na nga tsira oza rancunier jamais. Non, papa nanga aza rancunier na mutu moko te. Si yo mona rancunier na, aza rancunier na. Papi Kade aza très rancunier vraiment en un monde artistique puis en plus inventeur, fier au wapi. Na yo lobana baba. Neti nga na yo. Totanga na zongi na parole nga. Nga no totanga classe moko te, to le kanzela moko te, eloko moko te. Siko na mona nzela kana yamboka na sekana yambo. No France na kona nga président. Nga ko di papa nanga. Balo bakana ba rancunier. Balo bakande balo ba rancunier. Le papa na ngai esiko zalinge na peso mbozaka rancunier kando zalaka. Mais yo siko ozo ndima kele ke papi Kade azala rancunier ndazali bu ndenga za bongo. Lelo papi Kade akoki kuta même na ba collègue na mo boye, il faut sola na bango na ndenge ya bien. Mais papi Kade fier wapi? Na bien. Tala tika na ozoloba. Vanda na mona kala na ata play. Moi papa biso. Nga moko emusa nga soni papa obenga ngape na ko masa yaka.
et on me champagne yaka na comme président na ngai mais façon on me mila ngai dans na kamwa donc ba masane tout ba yebi ba ve na donc même pour cadre ataka ve na place qui ve siko na lobi boy soki oyebi ke so ezala nango peti nga bombo sinta de coups j'aime bien chargé soki na yebi mutu te na kuta na ye vraiment boy asoli singa na ko solisa ino sa fierté mais papi kade asolisaka o ye ayebi ba o ya yebi ta so sabango te net nani o kade asolisaka te problème ezani ni biso lelo na kini eloko ba oyeba différence te ba pesa différence te fier na charisme mutu foza na charisme. Et non, qui est dans orgueil, nous sommes monéka musika autre qui orgueil, mais tant nous approché au comprendre bien que azani bongote, azala rapé bongote. Donc Kader azara fier na o yaza na papi Kader mais non qui azara orgueil. Et na ndimi peut-être que papi Kader azara rankine. Pour sauter les lelo qui tchasa papi Kader asola ba artiste belé. Oh, wana vraiment wana ngam wana koki ko contredit bino vraiment makambo lo ba o ngai na ebi bombo sinte de coup jam bien chargé pe bibi chikalu mais ayebi likambo pe ayebi sanga vraiment papi Kader ndinga zana sa master te na ebite song na kosi master aso sa master te aso saka bobote bo contredit makamga na oloba aso saka nani o mwambalo nani Jerry Matondo aso saka été bo contredit non makamga na oloba so sa makambo Jerry Matondo est-ce que d'abord bato otangi wana nzela na bango nzela Kader te mais basa monde moko mo so ba kutani ne ka masanga chete mo soloba faut qu'on séparaka charisme na qui vanta bobinga ce qui va dans le lendo donc papa nga za trop de charisme to mona ngo même na mama tanga vraiment ko papi kada ko kita vraiment amodi batuka ndi batu bafanda ma akopesa ba oya yembote mais bango soka moli bango akopesa mbote te na kwa asala kango mo prise apesa na biba oya ye akopesa mbote nga bango sinta na sa sur place na monaka ko ne selo mo ilo bat ba obosa na ngona bat obo tangi wana bandeko botangi wana botu na bango no bien so ba na problème na Kader ndé pa Kader nga la vana Kader ndak mona yebi président nga ondé na zana rankina bango te soki bango ba mona kaina nzela ba beta ke karaba kanisa te ke ye azaka na problème na bango no ba meka no bande mbote po ya kana ngo pe normal bukuteni bona pesi bonjour do faut kana ya bena na yamba yo ndeka to laksaka ke to solaka ata vraiment ata kutango na pe yo bien si do kuta yambi yo pe so ko linga ko mutema te mais ndenge za babi ke to banga mkolo to pesa mkolo valeur ka ndenge za la nango vraiment oya banda monde wana liboso na yo pesa e valeur ato sol sakaite faut pesa mbote ceux qui totali bien papi Kader bato msu ba banda liboso na e papi Kader vraiment akipa kabangote pona bino wo trouvant onde nini nga lelo sala ngai sentiment to plaisir ko sona ba président nga za fils donc nga za mwana ba président tout ya Kinshasa onga sola na bango c'est grâce à papi Kader nga na ndota la papa na biso phénomène écran na ndota papa na biso saisa en écran na ndota ba vena nga ba Gino la ba Pululu ba président Batista ba président Duche do ba président José de Londres nga na vanda na c'est grâce à papi Kader président Master ba président Duchesse président Master vous comprenez ba président Belé auto vanda na c'est pourquoi aux autres on modi ke bozana caractère à papa Ambino bozana caractère à papa Ambino président Master président Bobo bisioti président Jerry Duchesse ba président na biso papa so muta masebe président Jerry nga champagne ozo mona ke omoni bino bobi ke boso saka ba président nyoso bino boza bana bango basa ba président pourquoi bolinga kotko place ba président na mwamba sani mako ndetine o tangi ko mwaso Matondo za président Jerry Matondo a président mais nga na yebi ke Jerry Matondo za groupe na ye nga na yebi ke Bobo azana groupe na ye les racines na yebi ke nani Master asana groupe na ye mais est-ce que nga bango surtout bazana ba groupe te bato to lobi wana o tangi wana balonga pa bato ba se groupe na bango nga pe na ko longa pe na se groupe na to za ba onde moko mais ko tsa ba onde moko Kader pe alongwa epa ya mutu alongwa epa ya bato atambola ba groupe epa ya Sai atambola na groupe epa Marilyn atambola ba groupe mususu bango oui ngai na za banki te na bimisala nga parce que na bina za d'écoute gens bien chargé président o batangi awa donc il soto kutani ngana banda bino mbote na comprendre ndeno to kutana tina bango ba président wana ba olanda ko pesa bango mbote ndam kandi zalana président wana na pesi bino mbote bino nyonso donc président baze belé vraiment il faut citer bango kandi zalana ngo nga soko lingi ba président baze belé président Ansel Zolo président Mimi 2 minutes go 2 minutes ba petit na oni ne tombera jamais ba petit na bango yo président José de Londres président Duche et ba vena nga nyonso tout ça dit président Sai Mafinga papa na biso phénomène
Adi Esobe, président Chico Pouloulou, président Ginola, Soso Pembe, donc le président Baza Ebele, président Baptiste Anarobo Sanote, le président Junior, ça dit que le président. Ah oui, quand ça va, vraiment le président Nyo Soto Tangelinga, ils ont mon na kebino, ils ont na karaté, moi na papa na bino, ma papi kade kandeza la nango, oboy kotanga président Bobo, oboy kotanga président Jerry Matondo, oboy kotanga président Master na ebité yondo koyeba likambango vraiment quand ndenge zala nango vraiment na ebité lelo oyo na monde entier mobimba soki ke basali concours mo boye ba producteur ba telemi balobi il faut 3 groupes et ya kwa assister na concours wana ndeti groupe ni oyo moni lelo ke soki ke telemi ba ozwa bendele eko simba tangela nga 3 groupes. Il y a les bossés plus que 20 à Papi Kade à Lingenda. Il y a mis baleza groupe, il y a président Nani, président Ozara na Kindele. Groupe na binote, na groupe na binote, na bitangela nga ba groupe oyo yo moni oyebi otangela nga ba koma ba groupe wala groupe na bino ko tangote parce que bino mo boza ko se présenter groupe na bino awa. Oui, qu'est-ce que tu gagnes na biso bango? Té na le groupe na bino té tangela nga 3 groupes oh lelo oh à part ya bino naza kuna té à part ya bino tangela nga 3 groupes groupe on tangela eza groupe ya Nabumbu venanga nani azangu mabumbu ya succès makasi na Kindele pe groupe on René Mikolo comme nango toti bon pour défendre biso na groupe za na bandali wana bandali ko Mikolo ya masa nanga moko boye a jouer après kitoko vraiment bominga vraiment au kam sanga makase lelo o ba groupe yo tanga wana vraiment éviter vraiment nga sinta vraiment des coups jambes bien chargés groupe ya phénomène et sobé vraiment papa nga passe aux na peso mbote belé vraiment na pesi président nga Caleb groupe na ye sina na pesi président nga Elombe groupe na Simba lelo otangi groupe wana te bakisa momo ko nditikalaki obeta ba groupe ya biso oui na lobi tanga 3 groupes otangi de tikali moko ba groupe ya belité na kina biso to ba groupe tout ba jouera bien nabi otangi de etikali moko poto comme ko chiter na groupe o peut jouer. Ah oui, merci bien. Vraiment, la pesi maman nanga Solange Mindondo place aux allées au salanga Cynthia bombo de coups bien chargé pour bailler banga kanenge sala non vraiment na peso bombo te belé maman Solange Mindondo na la source intersable vraiment groupe et sala peso bombo te belé papa nangai okotangela nga 3 groupes au lelo vraiment soki batie ma groupe wana mapo elonga po groupe wana ezwa ma trophée groupe o nini yokotanga 3 groupes sauf yabino ndeti pona otanga na ba groupe wana sadi ba groupe tout au bochana kin oyo ba longa ba groupe na nyonso na lebi 3 nyonso te na bi 3 ya 1 2 3 na ba groupe na nyonso natanga ka 3 oui ndeti groupe moya na Facebook groupe moya WhatsApp na groupe moya Viber naza kuna te na ba groupe théâtral groupe théâtral ngama na mo ma karaté na bino sande mo ko ya papa na bino parce que nazala na papa na bino ndenge bino bozolo ba ndenge papa na bino pe abande ko lo balangai na idiofa okela ata tuna idiofa yana groupe za idiofa wana yaya ngana vanda ba osa spectacle batika bango to ba ke bino mati bo banda musala théâtre o vraiment ka bonde bo bike wuti pa papi kade bo yebi ba groupe mususte bo kam sanga salinga passe ma lelo bino ma bana papi kade ba yebi groupe mususte boss na ngai boss nanga la mindo fo boss nanga ba yebi groupe mususte ba bike groupe moko te o ekote le na Congo oyo po bazwa trophée po basala oui ça va à part groupe na bango bokamu singa vraiment poto na poto bolo belanga likambo vraiment na bosanité yemoko vraiment Flossi la belle motema journaliste du Seigneur grand prêtre mère vraiment na peso bambo tebele Docos création na peso bambo tebele kaninge sana nango to comme ko chiter vraiment place aux alliés moko copier ça va dédicace non na bato ni soto bande ko landa mot de la fin vraiment mot de la fin. Donc mot de la fin zaka ki na bande ko to bolandi biso partout dans le monde entier et ça dit que ceux qui te lobi mabe bo eskize biso donc so pe to lobi malamu c'est que yangwana nde donc programme mouvement zaka ki na bande ko tout oza Mikolo papi Kader Rabi succès monde ça tourner ya ba commune mamona to monde on capable ba musicien on se comprend ba monde on capable ba musicien mais to recruter dans tous les communes
à part wana na minchi o répéter za na ambassade na bana changu ba osepela mikolo to sa no tourner et ba commune donc il ba fan tout bolinga biso merci na bande ko tout bol 8 ans Olanda biso pourquoi pas na saluer ve na ngai fondé Kabeya merci à tout na Patrick Kabangu et pourquoi pas na Chimel Umenga et Rigine Ribol et merci Guilhem Maloba babi ve na ngai depuis Paris Guilhem Maloba Zoyo Kangati, pourquoi pas dans mon grand frère Eric Machuda V, petit naoyeyo. Merci à toi na Jenny Le Aquarium Yamboka Oyoda. Et pourquoi pas na Junior Mundele Nzambe à forme babi numéro 10 ya Paris. Donc na salué bandeko tout, pourquoi pas na le garçon capable Maboko Majorette et merci à toi. Et navé nangai José de Londres Sida Bileli facile à garer et merci à trop na président Mimi ba petit na oni ba bundaka rapport na oni donc il veut na biso na sala biso fierté na matite. Ah oui ça va merci bien numéro de téléphone. Pour na bandeko tout na profiter na saluer bandeko ba mi na tout ya Facebook ya WhatsApp Viber non surtout numéro na ya contact eza ba tout boni bo contacter nga numéro na téléphone eza plus 243 89 55 11 33 donc plus 243 89 55 11 33 monsieur c'est ça 082 10 18 728 donc 082 10 18 728 donc na pourquoi pas na saluer basse mal à l'aise na kata bandal mal à l'aise et pourquoi pas na Serge mal à l'aise bozo yo kangato bozo kangate bat ba sala ki biso to zala encadrer na bandal bangwana quoi donc ah oui ça va merci bien quand des ala nango na bosanité mfio à lava mfio à sokola vraiment o asula ka bien na bato nyoso kande lo bakeye moko place to zali o eza yeye moko fifi boni vraiment fifi boneli fifi boneli vraiment na pese bambote belé vraiment na pese bambote belé place aux ali que na bosanité Willy Fab Gaz vraiment na pese bambote belé papa nango ko pese so programme ya mouvement vous répéter wapi makambo eza ndenge nini peut comme ko chiter pe note. Ouais merci écoute pour na batutu o balinga groupe plus Kevin Papi Kader na ebi na poto wana batutu Toulouse bon talentina les champagnes vraiment dans sans oublier na pesa mote na yanga ya 4 donc Kades dans la motte taille fine, Kades dans la motte taille fine. Venanga ya kati donc azolia azomela. Nangola wa mo na shilero mo nangola ya solo ve merci donc na mo de makoli petit na yo. Na pesi mbote na grand frère nanga ya kati on a yaya. Donc venanga Cédric Mbongo bon appétit bientôt la restaurer zo na bon appétit donc bana tout ya bandal ya mal à l'aise dans zana bino donc champagne bino yo na. Oh mais comme singando bosani fifi bololi. Non wana ko bokate. Fifi na ko zangisa ngote wanza biso na bandal osala ba tout la bandal oyo donc na ebike makama kitoko zanga ta bandal et puis moto soko boa kié a fongolo ba porte belé soko dans na zana 3 ba on peut se boire bango ya liboso boka foboka Chancel Mbemba double Bransard demi-dieu bâton magique so boa ki Chancel Mbemba au CPNB qui est dans longa déjà match aller dans longa na pesi mote na Julie Scovia taille mannequin femme sans hydroquinol na pesi mote na maman na ngai moni wana so raté oleli maman na ngai vraiment na zomona Christelle Kalonji Black Line na moni mode na pesi mais on téléphone non pesa c'est un problème te o so raté na leli na pesi mote na yanga ya kati et on a zomona la tournure na pesi mote na trésor la Turquie na pesi mote de Sikazali numéro de téléphone na ngapo benga bo contacter la petite na bino masa na bino ndeko na bino champagnard garçon sans hydrogène numéro 0 plus 243 81 77 55 482 0 81 donc plus 243 81 77 55 482 bobenganga ba obolinganga na Facebook bokomika Rodi Sai bozwanga wana donc ah oui ça va merci bien poto comme mato comme la biso ko chiter pena ba lebeli kamba groupe ndeza la to ko côté na biso poto comme ko chiter na bo santé Hervé Olympia ma place aux ali na peso mambo tebe na bo sanité yemo ko fiwa sur la bien fifi boleli vraiment boleli na peso mambo tebele na bo sanité vraiment yemo ko boss na ngai la mindovo vraiment merci beaucoup boss na nga merci na bino surtout bozwa kita ya kolanda biso na
site na biso www.poto site ekanga masolo nga Cynthia Bombo de coups bien chargé nga yo na ye fio akangi masolo fio vraiment kona habité o lukanga po mona ngate mais il faut luka boss na nga la mindovu ndia ko biso place nga na salaka Bombo site de coups bien chargé na pesi mbote na nga na yemoko cordon nga Adam Suluzolo sans oublier Didier Mayabou vraiment lumière à Paris na bosanité yemoko Dorcas création Big Sandra Mokolo muto kangi ba bijou fantasy vraiment place aux alliés vraiment na peso mambo tebele Mado Ligodi tante nanga solo na peso mambo tebele sans oublier yemoko vraiment les pour tout moi soit à taille vraiment na bosanité Bibi Chikalu mais vraiment place aux alliés na peso mambo tebele poto comme na suko chité na bosanité yemoko artiste solo à beta Facebook vraiment na peso mambo tebele nazo tika mino micro na biso ya poto na poto kandenge zala nango vraiment kandenge zala nango on est surtout dans la posa ya kosola na Bombo Cynthia bien chargé de coups bien chargé kandenge zala nango lukanga na Facebook kaka kombulanga Bombo Cynthia des coups bien chargés Bombo Cynthia des coups bien chargés na Facebook nanga yango wana kande zala nango on est surtout azana posa ya kosola on est surtout dans la posa ya kosola na yemoko vraiment mère solo parti kata na pesa Bombo tebele nazo tiki la bino micro na biso ya site na biso ya poto na poto lokola bino kande bouti ko lobala bino ke boleki batunia surtout to tiki le bino moi j'ai kandenge zala nango seki sa biso peto sekati balongi. Merci à toi et na saluer mutoso na bosani merci à toi na saluer Kati Mwamba dédié bande ko ngai moi lisolo mo boyeka ya mukie na kati bandal awa to vanda raté to vandi kaka boye vraiment to kané quartier moko comme na eve mandiango vana za grand chofa sovaka bana mal à l'aise bayaka ba artiste bayaka sovaka enta jum suto la mkona tango boye va dai oh va koufer sangwe panzani ve mandiango dae va za ki chauffeur dai bakina moke bachina moke ndezalaka comme d'habitude dai bimarate ebimi on avait mandiango to vandi pe dai vandi bat bolela skomi lobby nango sko bali bakina dai bakokunda ndenge zalaka kaka babi ba jogo so jogo akufi basala nini balela ba mission so mission akufi basala nini siko vela biso za ki chauffeur ba chauffeur ba osala nini babi ba chauffeur basala nini balela ve chauffeur receveur moi continue ah vela ngai ve babi si lela vela na musala ki chauffeur wana receveur ve balongole babi olela bien te chauffeur moraye ah mandiango no ndi mateke yo mto ke mandiango tikinga babi lela mandiango na musala ki chauffeur balongoli bata petit na moi receveur à côté yemba ndo bula na ve mandiango babi ya ze monsonné alongwa ah skubneli ba okolela mandiango te na musala ki chauffeur moi à côté kanyenyenyenyenyenyenyenye kapu babi ya lelitro alongwa Basu receveur moro le la pepe no msala ki se receveur ndezala o mtatali babi le la pe la msala ki receveur atali premier ba deuxième ba pesa ngambongo premier ba deuxième ba pesa ngambongo la boy ba faute donc wana merci à toi ezaki pour nous s'appelle Sabino merci ouais ça www.potonapoto 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 www.potonapoto